ba fidèle téléspectateur ya magazine Bonda Ekolo. Oyeza ko continuer toujours ko pesa bino ba information ya kitoko. Merci na fidélité na bino parce que tokoti mbula ya sika babona ne na bino. Merci na ko sala biso confiance pe bo continuer toujours na ko soutenir biso parce que biso awa tokosaka te ba information ezali ya sire. Tofongola magazine na biso na élément oyo boyeba que chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi azongaki na Kinshasa mokolo ya mardi 3 janvier depuis visite na ye oyo akendeki kosala na mboka ya Mbuji-Mayi tolanda élément oyo. Chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Lombo azongaki na Kinshasa mokolo ya mardi 3 janvier après visite na ye ya travail ya 5 jours na Kasai Oriental wapi akendeki ko fete babonane na ye. Avant ya kolongwa na ville ya Mbuji-Mayi na Kasai Oriental, mokonzi ya mboka apesaki orientation ya sika epai ya ba gouverneur ya espace Kasai sur programme ya développement ya 145 territoires. Président de la République a présidé qui réunion ya conseil ya sécurité élargie du Grand Kasai elongo na ba gouverneur Mathias Kabeya ya Kasai Oriental, John Kabenga ya Kasai Central, Gilles Lodi ya Sankuru, Dieudonné PM o ya Kasai pe Nathan Ilunga ya Lomami. Kasi esukaki kaka wana te, ba généraux ya ba FRDC na PNC o tobengaka police nationale congolaise, procureur général ya Mbuji-Mayi pe ba responsable ya ba service ya sécurité bango pe bazalaki associé na réunion yango. Bana ya commune ya Kimbanteke ba manifester kanda na bango na ndenge balingi lisusu te Jano Kano tolanda reportage oyo. Na sima ko promulguer ordonnance oyo mokonzi ya mboka, le président Félix Antoine Tshisekedi anomaki ba bourgmestre na ville province ya Kinshasa ya kokamo ezake ba bourgmestre nyusu tu bazalaki notifié et pas ya excellence ministre Aselo kasi oyo ya commune ya Kimbanteke Picasso Makofi azalaki notifié te. Yepesi pasi pa population ya Kimbanteke nde esalaki que jour ya remise et reprise oyo ezalaki reteni na bakomi nyonso tu esalemaki ya Kimbanteke esalemaki te. Pona nini nde population esilikaki eye liboso ya commune pona kotala si réellement ya bango bourgmestre oyo batie akoti en fonction. Si prise ezake bourgmestre ya bango ya Sika Makofi akotaki na fonction te nde population ba revendiquer batamboli makolo ti liboso ya maison communale pona kosenga départ ya bourgmestre oyo ya kala Jano Kano alingi kolongwa te. Epesaki pasi epai ya population na loyembo na monoko babeteki sete. Excellence Papa Aselo Daniel, population ya Kimbanteke bazosenga na yo kaka eloko moko ya korespecte oyo ezali ordonnance présidentielle banomaki mwasi na tête ya commune ya Kimbanteke. Parité ezoko obligé biso papa sala oyo ezali volonté ya mokonzi ya mboka po population ya Kimbanteke babetelo maboko po balobi bakotika te ti bourgmestre kala akotika ebonga biso to betisika mbonda. Ba notable ya commune ya Kimbanteke bazali très fâché pona bourgmestre Jano Kano oyo alingi kotika esika na yete baninga nyonso basali ba remise et reprise kasiye aboyi tolanda élément oyo. Président Fachi a eu ordonnance à nommer ba bourgmestre. Mais loko zo lekela biso ordonnance wana ezo souffrir kana commune ya Kimbanteke. Donc bourgmestre dans la commune ya Kimbanteke aboyi kolongwa tolo bango ndenge na baloba na lingala aboyi kolongwa alobi akolongwa te. Donc ordonnance ya président de la République oyo nommé ba administrateur ba territoire ya Congo Mobimba ba bourgmestre ya ville province ya Kinshasa ezi modification kaka na commune ya Kimbanteke. Donc c'est grave. Biso tant que ba notable la commune ya Kimbanteke, ce qui nous préoccupe
c'est le développement de notre commune, point barre. Nous voulons dire, M. Jeannot Kano, bourgmestre Boyo-Lungwa, que le bilan est largement négatif. Photo est largement négatif. Commune qui pense que tout est délinquance. C'est puisqu'il y a une rupture entre l'autorité municipale et la jeunesse. Il y a commune. Commune qui pense que l'insalubrité, salité partout. Même dans la commune, il y a une Kingasani. C'est que à côté, toujours président Kota Likambia bana Kimbanseki. Kimbanseki est délaissé. Tant que vous êtes Kimbanseki, vous êtes monaté. Tant que vous êtes à voix, tout le monde élection, ceux qui Kimbanseki boy ko voter bino bo mona ngoma bete parce que biso tozawana pona tozali ko senga développement ya Kimbanseki. Président de la République tranché Likambuya nomination ya nouveau bourgmestre na ex bourgmestre o esengeli akindi. Toza na posa to mona siko émergence épanouissement ya commune ya Kimbanseki. Yango moto ye liboso ya etando eke ko senga kolela koloba ko avertir même ceux que sengi ya ko livrer basana biso pona commune ya Kimbanseki to ko sala yango. On est prêt de livrer nos sangs pour le développement des communes de Kimbanseki. Même si ça dit qu'on pénaliser l'activité de la commune de Kimbanseki, toko sala ngo toko kanganzela bino ba konzi bo lekashu na aéroport te biso bilenge toko telema na presse to kangi nzela aéroport bo lekate jusqu'à ce que Jeannot Kano akobima na commune ya Kimbanseki. Voilà, oyo to sala ki on ezali liboso toko continuer soki da 72 heures to zui solution te ba konzi ya mboko bozolanda biso excellence président de la République excellence Aselo toko kanganzela ya aéroport po eza na mabeye na biso aéroport e bande pa na biso toko kanga yango biso bilenge jusqu'à ce que Jeannot Kano atika commune na biso. Merci. Mama Christine Pangu oyo azali cadre ya AADC oyo ekambamaka na mama Adèle Mwaka asepelisaki ba membre ya base na ye na bonane tolanda élément oyo. AADC victoire, victoire, victoire. Fadi Béton toujours en avance. Na cadre ya kofete ba festivité oyo ya ezoko marqué ba fin de l'année ya 2022 pe 2023 boye ba ke ba parti politique mingi ba sepelisi ba membre na bango pe sanza oya Javé Bobimba ezalaka toujours sans ya feti mingi toujours bazo considérer ko sepelisa ba tuna bango kaka ndenge ezalaka avec impact na idéologie ndenge bozali komona awa bande ko ya parti politique Alliance pour les actions de développement AADC en sigle oyo ekamamaka na ye moko mama Adèle Mwaka basangalaki ebele epai ya mama Mpangu Basele Christine oyo alobaki ke akoki jamais kotika ba membre na ye bazala isolé botala bino moko kutu awa apesi bango ba poulet na biloko ya ndenge na ndenge po bakoka mpe kosepela elongo na bandeko na bana na bango na bandako parce que tozali na mikolo ya bafeti et surtout ke azangaki maloba te ya koyebisa bango po basarole massivement puisque yango ezali seul moyen ya kosanctionner mpe ya kopona baye basengeli bakamba Kongo na mikolo oyo ezali koya. Soki yomba mosarole otiki mwana otiki mobali eza malamu te mwana asa akomi 17 ans 18 ans 19 ans akomi déjà adulte. Il faut asarole toyebi vie ndenge yango ezokende te akoza na musala na manque ya carte d'électeur wapi carte non d'électeur ngai boy yango ana akoza eloko musu ya malamu kaka pona carte d'électeur yango ana eta biso tozali ba mama tote ya kabana ete kosarole eza droit ya mutu nyonso il faut asarole. Ba bénéficiaire ya parti politique wana o mingi bazwaki bilei pe bisengo ya ndenge na ndenge po basepele ngonga bafeti oyo bazangaki maloba te pona ko remercier mama Adèle Oazali présidente ya parti politique na bango AADC pe na mama Christine oyo azali mokambi na bango esika bazali kovanda boyo kandenge nini babetisaki mbonda sengo en tout cas tomona nanu te na ba groupe za mnene pe tomona nanu te to féliciter mama Christine nzambe azwa lokomo nzambe apambola ye omsa groupe na biso ekende pe liboso nzambe asunga biso mama na ngai merci po ete biso na changu te biso na changu toza na bolingo azali mama na biso tobenga matembele ya simandako
na oyo mama sali mingi pe baza na changu ba mingi pe tokotanga ba kombo te to vota bango mais ba pesa biso ba réponse ke na bima na ndenge na ngande kendeke mais biso mama tapona na décembre boete ata pona koleka nanu na makambo azo leka te asunga banda kala asali sarape banda kala ezalaka boye mama Pangu Basele Christine yebake oyo osali epa ya bana membre ya parti ya AADC ya mama mwaka Adele esali kitoko makasi po et permettre bango ba sepele longo ba festi na bango mingi kutu ba parti politique et bo sala ba membre la bango ezo sela kaka na tanga ba élection pour voter bango mais nango ba festi ba monani te me yo o monani esali kitoko makasi awa biso to beteli oka mbonda lisolo ya ba voyage na mokili mobimba ekoma nango likambo ya pete kuna na quick travel visa boya na lombango paske kuna bazobeta yango dada tolanda sport oyo ndeko mwasi ndeko mobali mwana Kongo onyokwami ya tro na likambo oyo etali kovoyage na mikili ya poto quick travel visa eye mpo na kopesa solution na baproblème na bino po boleli mingi pe bonyokwami ya tro yo mutu olingi ovoyage partout na mokili mobimba yaka na lombango awa na quick travel visa oyo ezali kofonctionne na domaine ya assistance ya visa rapide bandeko na oyo etali visa d'études visa d'affaires visa de tourisme visa de conférence bourse d'études to pe visa mpo na baswa médicaux na yo adresse eza kaka moko quick travel visa po awa nyonso ezosalema na pete pe na vitesse moko ya kosakana te esuki kaka wana te na likambo oyo etali billet d'avion komona na yo kutu pasi te quick travel visa ezali wana mpo na vente ya babiye na prix moko ya kitoko bandeko ya Congo bandeko ya Kinshasa papa mama ndeko quick travel visa en anglais na français visa de voyage rapide ayeli bino innovation topé modernisation modernité na lisolo etali voyage donc nazoloba voyage visa billet d'avion en tout cas nyonso quick travel visa aza kosala yango na ngonga muke passeport vous en poso voyager au kende poto kende na 5 continents où ils habité yaka na quick travel visa dossier na yo ekozala traité na professionnalisme en tout cas toza ko assurer bino visa réussite ya visa à 100% parce que oyo toza koloba toza na connaissance certaine avérée une connaissance qui est d'ailleurs attestée dans ce domaine. Nous avons l'expérience, l'expertise, la connaissance elle est là. Tokocha yango na disposition na bino ya ba dossier na bino pour bozwa ba résultat escompté. Soki olingi ba rêve na yo ekoma réalité, o voyager partout na mokili mobimba na ba condition moko ya kitoko yaka awa na quick travel visa po yende azali nzambe ya masolo pe akosaka te na oyo etali ba voyage na ba visa na talo mukie pe na ngonga mukie ozwi visa pe billet na yo d'avion bokotu nanga soki bazwami wapi quick travel visa ezwami na numéro 54 boulevard Lumumba référence arrêt Betani na agence Nécropole premier niveau na commune ya Masina quartier sans fil tope benga bango na plus 243 81 93 39 saede na quick travel visa babetela yo lisolo te yaka omona o vivre réalité na quick travel visa nyonso ya voyage pe ya visa ekomi pete na cadre ya ba remise et reprise ya ba bourgmestre boye baki na commune ya Ntsele elekaki n'impact na idéologie tolanda élément oyo elekanaki avec impact pe idéologie remise et reprise oyo esalamaki na commune ya Ntsele kaka ndenge boyebaki ke na mokolo ya mardi ezalaki prévu po ba remise et reprise esalama mingi na ba commune lokola Maluku, Ntsele, Njili pe Masina et surtout ke na ba commune oyo ezali ya Changu
me ya kokamwa toyebi ke na commune ya Kimbaseke kuna remise de reprise esalamaki te po nomination ya mwana mboka oyo batie sika azwaki yango te toyebi te pourquoi mais awa la commune Nsele esalamaki avec impact pe idéologie kaka ndenge boza komona bato batandami ebele boye bino moko boza komona bato bayaki na ndenge moko ya aventure te po balingaki bamona idéologie yango te tosalama avec kitoko na elengi pe esalamaki kaka ndenge balingelaki bino moko boza komona sikoyo mama Brigitte Mwaluke mwasi ya makasi mwasi oyo akumbaka commune Nsele na kitoko nyonso tu yeyo botala ndenge akoti pe ndenge mokili esipeli mpo na ye mais mwana mboka Mofrak Zola Meso oyo pe a remplacé elongo na adjoint na ye bango pe bakotaki na kati salle avec impact na idéologie se diriger na bureau ya chef du bureau esika nini amekaki kozwa report muke po bayeba ndenge nini bakokumba idéologie yango suka masolo esilaka te bango wana bakoti na bureau ya mama bourgmestre esika wapi bandeko ya hôtel de ville oyo bazalaki désigné ya ko-assister pour remise de reprise esalama toujours kitoko botala bino boko nde mama Brigitte Mwaluke alobaki pe apesi mwana mboka Mofrak Zola Meso conseil de manière que azali toujours prête ya ko-assister ye soki amoni na esika moko ça ne va pas po commune ya Nsele ezali commune oyo ekumbamelaka mingi na dossier oyo etali baspoliation pe na makambo ya ndenge na ndenge parce que bachef coutumier kuna mingi baleki ya koleka na suka ya masolo apesi ye baeffigie po elakisa ke ye nde mwana mboka Mofrak Zola Meso nde mutu azwi sikoyo baton des commandements ya commune ya Nsele. C'est les signataires. On mettra les documents. Une femme qui représente l'amalgame des dossiers qu'on va nous présenter. N'hésitez pas de nous. Nyonso oyo esalamaki na miso ya bato ya ndenge na ndenge esika wana lokola bachef coutumier pe mwana mboka Embomaka Likibi oyo toyebi ke azali le grand chef coutumier ya village Kimpoko pe papa ya mwana mboka Mofrak Zola Meso yekutu atiaki présent elongo na libota na ye mobimba po baya komona ndenge nini passation du pouvoir esalamaka avec impact na idéologie azali pour te kenga azali pour non il est pour tout le monde donc nous avons même chose avec les cartes de la alors avec moi na bino nous na imalamu osa musala malamu tazala bande funa ye ko rere zali bovani ko tala mwana ko tambula ko tala tala sala pour sala alors ngana sepeli ngana sepeli bino ko sepeli da mara mingi na presentation mingi na tumbi jambe na sali ko jana bora tsobe na boya esalaki kitoko mwana mboka Mofrak Zola Meso depa bakompanyaki mama Brigitte Mwaluke po ye pe abima akende na esengo talaka nde basali tourner d'abord na kati ya commune mama Brigitte Mwaluke alakisi ye bisika nyonso tu pe depa tokobima nyonso tu pe kaka yango wana yango mama Brigitte Mwaluke pe akei na ye na esengo atikeli mwana mboka Mofrak Zola Meso baton de commandement ya commune ya Nsele awa tokobelela na mwana mboka Mofrak Zola Meso yebake okomi responsable ya munene ya kodirige commune oyo olukaka tala kilo nango bapesi yo na maboko lelo bana Nsele mpe baza kotala mosala yo kosala parce que babukumese mingi baleka wana Augustin Kama mama Brigitte Mwaluke bango mpe basali misala bango kitoko yo mpe ezwa engagement tour na yo luka osala mosala oyo ekomonana mpo bana commune Nsele babetela babe bravo biso awa tobetisika mbunda Bancien ya Grand Hôtel de Kinshasa oyo ekoma lelo Pullman basanganaki na impact na idéologie mpo na kobimisa asibel na bango tolanda element oyo basanganaki lokola bandeko na motema moko kaka pona koluka kotombolisa esengo o basalaka yango babandaka banda bilenge pena lelo bakomi bampaka bango banani tunanga ndeko ezali ba ancien ya Grand Hôtel de Kinshasa ba oyo basalaka na tango ya Grand Hôtel de Kinshasa ya ngonga ya kala intercontinental bayebi bango po bavivraka avec impact pe idéologie kaka pona koluka kote wana makambo nango ezala kitoko
bino moko boza komona lisolo na bango ya kosangana ebandaka na groupe WhatsApp malembe kaka mpona koluka kobatela bolingo bazalaka nango mingi pe koluka komemaka yango na cadre ya assistance sociale. Yango lelo oyo bakani kolongwa groupe WhatsApp bakoma na bango ASBL po baluka constructure mingi domaine ya hôtellerie oyo bakonstate ke ekoma vraiment bafoué na kati ya République démocratique du Congo mingi na domaine ya tourisme pona kovalorize makambo ya bahôtelier. Yango bango balingi basangana boye bamema bolingo yango jusqu'à tel point que hôtellerie ezwa valeur nango na kati ya Congo parce que bahôtelier pe bazali comparable à l'école ba médecin. Tomona kaka ba ordre de médecins mais ordre des hôteliers ezalaka te okomona kaka mutu asali si hôtel na lelo engagé mutu lelo akolongola ebe tango motema na elingi. Yango boye bandeko oyo bazali ba professionnel en matière hôtellerie po basala na ba hôtel minene lokola ba grand hôtel de Kinshasa Intercontinental oyo lelo ekoma Pullman bakalaki kosangana bakoma ASBL bayeba atene bakosaba assistance na kati ba problème à vie na bango pe koluka kovaloriser domaine wana ya hôtellerie. Si vous allez trop vite en besoin, je devais dire GHK Bolingo. GHK Bolingo. GHK Bolingo. Ok, bon, malgré vos petits beaux côtés, ce n'est que le début. Voilà. Voilà. C'est juste le début du commencement. À cet effet, j'ai remis le micro. Mais il faut que mutazwaki likanisi yango na kati ya groupe WhatsApp mpona kosangisa balinga ezali mwana mboka Joski Monganga Lukusa oyo mingi basaka na Grand Hôtel bayebi ye po azali doué de matière yango apesaki masolo yango epai ya coordonnateur Roli kaka ndenge boza komona aza koanime journée oyo ezali mingi mpona koluka Assemblée Générale Constitutive ya ASBL na bango depa na cadre ya masolo basolo lipe mingi baluki kovote baloi oyo ezali na kati ya statut na bango avec impact na idéologie pe babimisi comité provisoire ekokamba bango jusqu'à tel point makambo oyo ekokoma kitoko mingi oyo bazali komona bandeko bazali awa bapozaki bakestion par rapport ya baarticle oyo ezali na kati ya statut pe mwana mboka Roli apesaki moto na moto réponse na bango avec impact na idéologie pe na suka masolo bango nyonso bavotaki yango avec unanimité. Ezalaka boye kutu na suka masolo basepeli balobi bakokumba mela bango surtout idéologie na esprit moko mais moral po baluka domaine ya hôtellerie ezwa vraiment valeur nango na kati ya Congo po yango nde ezali koparticiper beaucoup plus na cadre ya tourisme. Tala kaka ndenge bozali komona baliaki bamelaki pona komanifeste bolingo na bango mwana mboka Joski Monganga Lukusa pe na mwana mboka Roli idéologie oyo ezali ya kokuba eza kosenga kutu na bandeko oyo basala na bahotel na ndenge na ndenge boluka bo rejoindre bango po idéologie oyo ekopermettre secteur hôtellerie ezwa valeur pe importance ya Congo biso awa tobetele baoka mbonda kaka na cadre ya ASBL na bango baancien ya Grand Hôtel basepelaki na ndenge bakutanaki ensemble mpona kobimisa komite na bango na impact na idéologie tolanda elema ya Alain Dewa. Esengeli boyeba ke les anciens du Grand Hôtel de Kinshasa AGHK ASBL a sigle basanganaki mpona koluka kobimisa komite oyo ekokuma idéologie oyo tellement esengo ezalaki ya trop de manière que bayaki kovote baloi oyo ekopermettre ke batambola ndenge balobaka na alignement na statut na bango na suka masolo boyoka ndenge nini babetisaki mbonda liboso ya kamera na biso. Roli Makiki nazali membre ya association oyo tikobotama lelo oyo les anciens du Grand Hôtel Kinshasa ASBL. Alors lelo ezalaki mokolo oyo to adopté ba statut na règlement intérieur ezalaki mokumba oyo bapesaki biso ngai nazalaki kodirige équipe oyo baélabore statut na règlement intérieur esengo ezali ke lelo ezali adopté à l'unanimité ata membre moko te aza contre yango totravailler vraiment à l'arrache-pied tocréer bascénario nyonso oyo ekoki pour couvrir l'association pour que tambola malamu. Les autres ont esengo ya kozongisela assemblée générale à travers bureau permanent
document tout le travail qui a été fait. Vraiment, et c'est nous a tellement monné que pour ça la musala pour bandango na bandeli pe ko musango na suka et ça la rappelé moi et c'est mon makasi. Soutien ya mutu moko te ezaka ka bit na biso po tozala uni ba tosanganaka tosalaka na Grand Hôtel. Bo ba bazana na mwa retard. Tozana posa na bino boya tosangisa makanisi o tozali nango po totala nini tokosala lobby na kati ya ekolo Congo pe na o etali hôtellerie eza notre spécialité. Ba fête ba matanga ba bénéficier déjà. Ba bénéficier nango déjà mais ba bénéficier ndenge tozonga kokanisela kutu te. Oza ba educate ande kwa kweli problème to sangisa boto sungaye. Bazali ba bénéficier nango. Bazali déjà mais ba musu pe na ba bénéficier nango te pona ba problème te. C'est problème ko eli yote. Tina ezali te mais du fait que to sala ngo par amour wana tozala ngo to bengaka bolingo en place. Yango ande ezali ke na cadre ya bolingo wana to cha en place. Tant qu'on a un problème, tout ça au sunga. Mais si vous tenez tout comme ça, on pense à c'est belle, pour et comme on pense à société, le roi entreprise, on va tout ça peut être aider social des secondes. Pour tout ça, bateau tam oka banyamate. Le statut c'est toujours présenté en gros. Oui, ils ont réuni, ils sont sondés trop tambola, le la battu, la tambola. Na ba ordre moko boy, ba principe moko boy. En tout cas, loko boya boza décider mutu non sur bénéficier. Et ça quoi tout dans un grand hôtel, une entreprise. Ezalaki na ba dirigeants, ezalaki na ba pour ko futama. C'est de même que na biso. Tant que produire, to ko futama mutu non so ko part na ye. ezalaka boye domaine ya tourisme esengeli ekambama na bato baza mayele boye po baluka bamema un plus parce que ba hôtelier bazali baza important na bomoi na biso bato biso awa tobetisika mbunda na cadre ya koremplir ba devoir civique Deyon Zingal oyo azali leader ya Funa akendeki kosarole ensemble ye na mwasi na ye na commune ya Makala tolanda reportage ya Lentewa. Kaka ndenge toyebisaki bino ke mikolo oyo bavwe leader bazali koyebana bino bozali komona mwana mboka Deyon Zingal leader ya Funa oyo bana Makala balela na motema moko kaka ndenge bakretien balela Bible yeyo abetaki makolo na madame na ye depa ti kokende na centre électoral pour na ko remplir ba devoir civique na ye état que congolais de père et de mère à 100% ndenge kaka ba congolais bazali koloba ye wana population ba accompagner ki po balingaki te batika ye aza isolé bango de mwasi na ye ba sarole ba remplir devoir civique na bango bazui ba carte d'électeur na bango tala ndenge libosa caméra monde ekolo ndenge nini abetisaki mbonda. D'abord on a remercié presse ndenge bo accompagner biso ezalaki vraiment mobilisation te c'était une spontanéité ba ndeko bilenge nde ba sepelaki ba accompagner ngai vu message na pesaki ya enrôlement massif ya ba jeune ya ba papa ba maman alors to constater na niveau ya CENI na bureau tout se passe normalement en tout cas to remercier bakonzi ya CENI ba continuer na ko améliorer toujours au musala oyo pesami biso lelo ezali lokolo ya discours te lelo ezali juste ko remplir devoir civique nanga en tant que citoyen congolais je dois avoir ma carte d'électeur et mukolo oyo kosenga po toya toloba mpona badiscours ezali mais lelo vraiment eza uniquement le devoir civique ya tout citoyen congolais il faut yango na sengi na bilenge bapapa bamama moto na moto aleka na bureau aya kozwa carte na ye contrairement à ceux qui se disent na moni photo eza normal donc il y a eu une amélioration par rapport ya ba remarque mpe eza bien mpona kobongisa mosala ekemala ezali kitoko komona mama Claudine Kabamba ye moko mama numéro 1 accompagné Deyon Zingal leader ya bana Funa po bazwa carte d'électeur na bango parce que yango nde ezali oyo kopermettre bango bayeba kosanctionne mpe kopona ba oyo bakorepresente biso na 2023 awa yo oyo ozali kolala kozela te tokóma na suka ya kopesa bakarte d'électeur mpo boya kotonda na basate électoral ngonga yango oyo boya kozwa parce que basate électoral kutu ya kokamwa tomoni ke eza nango polele okosi ozwi mpe na miniti moke okei na yo kaka nde mona mboka Deyon Zingal auti koloba yango tobetisika mbonda topesi ye félicitation sepela na ba oyo baza ko sepela biso a na mbonda ekolo bonne année eza toujours ko continuer parce que
Sandrine Dewa akokisi lisusu mvula moko mokolo ya lelo tolanda page rose oyo. Magazine na biso ya mokolo ya lelo, merci na bino nyonso abolandaki biso. Bon continuer na ko s'abonner massivement na chaîne YouTube na biso Mbonda École officielle et ko sala biso kitoko makasi. To fongoli ba porte pona ba page rose na bino, ba spot publicitaire bo benga biso kaka na numéro oyo ezali affiché na ba poste téléviseur na bino. Na sima ya caméra ezalaki Benjamin Kilunga Pe Wanzola Nzimbu Igrid Mateta na bosanité les grands DG à l'aidewa parce que balobi yende azali leader ya solo ngana bino tokuta na mbala sima soki yes masia akozonga ti.